likambo ya kokamwa makambo oyo tokoloba ti bokoyoka ti bokolemba bokotika makambo oyo epesi pasi ya kosakana te babeti ndeko mwasi mama ya poto mwana ya poto sheri ya poto masasi na lokolo masasi ya kindoki epa ya nani epa ya mutu oyo alokotaki abandaki kolala na église azalaki na musala te alobino nakipe famille na nga te me nasunga ndeko oyo mpona relation na ye moko na poto na apesaki nga ke sunga mutu wana azwi mutu alokoti na église atie gérant ya bapramu na ye bamapangu na ye oyo asomba bandako balocataire azwaka bambongo balocataire azofuta ye salaire papangu oyo baali kotonga yalandelaka chantier wana azokofuta na mbongo batravaille afutaka nzoka ndeko oyo abongoli esprit akodisi esprit akadi ya mpemba afutaka batravailleur te asalaka eloko moko te chose grave bandeko ndeko mobali oyo akei pa ya nganga akomisi mwasi ya poto mwasi na ye ya butu mari de nino na ye po akombandaka ye boyebiki mobali akombandaka mwasi akomisi ye mwasi na ye ya butu po akombandaka ye na moi donc on sa oloba wana ezaki pouvoir ya kindoki chose grave mwasi ya poto alingi kotala ba démarche ya biloko na ye aya kotala évolution ya ba travaux ya ba bien na ye alobino nakotanga makona Kinshasa te lukelanga mutuka na somba atindeli ba photo ya mutuka oyo bozomona wana 4x4 wana oui combien $4500 tango atindi mbongo aya boye aye kokuta kimbambala oyo yaya kimbambala oyo eza $4500 basalisaka mutu ndenge nini yaya pasi ndeko oyo aleli azwi masasi ya kindoki na lokonde bomoni wana yango liso tokobetela yo lelo tolobaki yango awa Congo Airways ekufi etikali kaka CAA batu bali ko wela avion lokola fula bomoni kutu ndenge ndeko otlakisaki bino awa kande leki batu ba wela avion ye atindiki kutu échelle ya avion wana batu mususu bakota te bakoyi na mama oyo uteko kufa na aéroport international ya Ndili po akataki vol 2 fois epesi pasi yaya soki mutala mbongo bakomi kosala ndenge nini azwi vol Ethiopia Airlines akena Ethiopia na Addis Abeba après Addis Abeba azwi vol ezokende Goma et puis Goma akena Lubumbashi pasi ya kosakana te bandeko tala niveau otokomi et puis voilà mutali kolobango Eliezer Tambo député alors expliquer peu bien kasi Eliezer yo ali député force nini wali kosala leko eloko ni ya malamu wali kosala pour la situation oyo ebonga parce que pouvoir eleki ba vieux zalaki bino boye na pouvoir obengi mbengi soki mwana kolo lopango qu'est-ce que vous foutez na $21,000 na bino et puis si passe ya kosakana te ko souffrir bao bazana mbongo bande konanga boyo kama makambo ezo salema na Congo pona mutu akende Kinshasa qu'est-ce que j'ai dit mutu akende Lubumbashi soit akende Goma lokola ba vieux zali susute akozwa Ethiopian akei Addis Abeba akomi na Addis Abeba azwi Ethiopian oyo kokende Goma to ekokende na Lubumbashi nde azongi botala trajet botala mbongo bazo dépenser botala oyo Ethiopian azokota lokola mbongo aujourd'hui Ethiopian vous fait je crois 27 vols totika kaka na makambo ya mboka na biso ya makambo ya comme héritage tonderine ataba oyo balobaka non okoki kozwa te suppléant na yo otia mutu ya famille et comme kosalema to mona yango combien de politiciens batia ba suppléant na bango na parlement basi na bango bana na bango et bali ko continuer et uta bango na ki présidence et ki titi na se pasi ya kosakana te yo ka reçu andeko oyo na ba élection ya koza élection oyo ezali nini to benga yango élection nini na yebite lukela yango kombo landa reçu andeko oyo. Qu'est-ce qui s'est alors passé entre mai 2022 et juin 2023 pour que M. Sesanga juge que ses collaborateurs n'ont aucun niveau de les seconder comme législateurs et que seule sa fille Anna les capacités? C'est par gentillesse que nous parlons des compétences qu'autre chose, sinon il est clair que Sesanga joue au clientélisme dont il a lui-même combattu mieux, fait semblant de combattre. À ses côtés, Mouzitou, ancien premier ministre, préfère aussi sa fille que l'un des membres de son parti politique. Mais ils ne sont pas les seuls. Sokodia, président de l'Assemblée nationale, a comme suppléant son fils. Colette Chomba, députée depuis 2006 et questeur de l'Assemblée nationale, suppléante sa fille. Tokatisa en dehors de nos frontières, Trobaki yango awana lisese balobaka yaya. Libata amoni balami motu ya soso awali ko sepela. Ah balami motu ya soso ayebite ke ye balaki soso na Noël. Na bonne année et kozala ye Congo Brazzaville baleli na monoko mbuka papa il paraît
toyebi yango ke ba Rwandais basomba so combien d'hectares na Congo pour na bilanga mais tala aboyi balobi pare babandi ko botela yango de mabele na Congo Brazzaville yaya tout le monde qui va toi ça va ta confiance tu peux pas quitter on ne sait pas information à prendre en réserve. Hier, papa m'a appelé pour me dire que la tante venait aussi de l'appeler depuis l'UTT pour lui dire qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle n'arrive plus parce que les terres qu'elle cultivait lui ont été dépossédées de force par les Rwandais. Ils sont déjà sur le terrain. Ils ont demandé aux Congolais de déguerpir de ces zones, quitte à dégager tout ce qu'ils ont cultivé sur ces terres. Opération Manundu. Tala betu na yikwit. Tala betu na yikwit kitok. Tupla bete yebi. Mo bete la ramasa kwi. Après la carte naturelle, la beauté de chez nous. Ah la kikwit mo bete la masa kwi. Opération Manundu. Ya bete la carte masa. Amote ya. Mama. Tala betu kitok. Ah, pas de la coupe, de baran, quand tu y es, tu es chabila, de chabila, là. Tu es trop la bille. La coupe dans la baie, mon enfant, mais une coupe. Peut-être au salaire bilanga. Peut-être au manioc. Peut-être salade à Uruba. L'économie avec une nion sur la bande. Ah, ouais, la bande du tas de salade pour la face. Ah, ouais, c'est pas qu'il y a ta bête. Pas de la richesse. La richesse. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop,
ya biso moko. Little People Shop ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesa ka programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kuta la ka pona ko solo la makambo tele ko le kabongo na communauté na biso africaine en général. Dans le bakayango chaque fois ya o ezali émission politique té. Kasi ezali émission ya éveil ya conscience. De temps en temps, surtout sali un clin d'œil na makambo o etali mboka ezali politique vraiment te mettre bengango politique mais politique dépo il faut to lo bela makambo so pona ko la musayo esprit na yo et la moka yango mona à chaque fois surtout le bangam si ya mboka ba de benga na privé pas fisto yo comme ça na politique par politique té ba confrère oyo ba animera ba émission politique baza ebele et beto ndaka bango biso awa ezali kaka émission ya éveil ya conscience est-ce komi voilà de toutes les façons balobaka ceux qui s'occupent de la politique et qui s'occupent de yo. Alors tout le monde va mboka presque nyos tout le monde a Afrique mobimba même na Europe ceux qui tout le monde Congo ma bezali wapi mais c'est émission politique est-ce que komi voilà autant na biso na Boende on na biso na Kalemi on na biso na Kinchuka na Kinshasa na Mbandaka na Matadi na Équateur na Suisse na Canada na Francfort na Allemagne na Bundes comme na Égypte na Maroc et pas wapi tous compatir na bandeko na tremblement de terre salami kuna na Philippines na France na Belgique tala émission na bini yango ya soko côté ka liboso ya senga kayo yo soko sa abonné c'est bon soko sa abonné te s'abonner après ko s'abonner final close notification ya pona okataka ba émission na biso te soko si disi wana ya o aimer vidéo maman ko tunda yinga papa ko aimer vidéo ndenge nini au moins c'est comme ça petit boy très bien yo finaka wana o aimer déjà vidéo est-ce que komi c'est que bien soko fini wana et ba ko partager ka émission pour maka auto beza awa ezali mutuya ezali ko sunga batu ebele peut-être yo moni solo oyo intéressant nango yote etal nango yote mais tango partager et ko elinde ko moko boy e ko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala est-ce que komi voilà Yambo auto développeur sommaire car de lobaka tika na pesa kombo na ngai soki mbali boso otala biso babenga kabiso fiston pelende tata ya Sedek papa moko très gentil ya moko très gentil leki moko très gentil afin da kabeta masolo o ya inventa kate kaka o moko pesa kabiso pesa biso lisoto beta pona ko éclairer population pona ko la musa mutu et c'est quand de quoi koyaki yo okoya tende objectif na biso za la kayango wana ko la musa esprit ya to kangama ki mingi to za ki enfermer mingi ba émission za ki mingi ka ya bofinga o kingani boy asali makambi ya lokuta heureusement radio loko TV pa ya awa makembele karate bitabe guta ya rate musika manga komaka awa pembeni te avocat musika marakuja awa te awa bisoka solo na solo est-ce que komi c'est que bien voilà awa za kaka solo na solo alors ndenge bolinga ka émission oyo ndenge émission oyo ezali kosunga ndenge émission oyo ezali kosunga d'une manière spirituelle physique nyonso tout bandeko parce que bandeko oyo ba numéro ba apôtre Charlie Moubiala ya ba prophète Ali jo bali kosunga ya Ophélie ya Sambongo alors soki olinga ka émission oyo soutenir ba partenaire oyo soutenir biso là je pense à Michael Josh merci na Michael Josh qui continue de nous faire confiance sponsor officiel ya chaîne oyo za kabongo Michael Josh ezali kombo ya motu bien sûr mais ali awa marque déposée emblème logo griffe no bolingaka ndenge boka Gucci zali ndenge boka Versace zali ndenge boka soki Donatella ndenge boka soki ni musika apego Michael Josh ndenge boka Prada kama koma batute Michael Josh basé aux États-Unis mwana ya mboka oyo aotombola beni na biso na mboka ya bapaya eza compagnie congolais américaine est-ce que bokomi voilà tout gana ndenge wala au côté na site ya Michael Josh au commander quelque chose ya ba blouson zali pour na hiver pour na été pour na nyonso to zali ya basi ya mibali ba sapato ba kepi ba manette nyonso to au commander na Michael Josh soko silisi wala bandeko tala partenaire mususu mikolo oyo aina moto ya yo olala karaba na ba hotel ya bilaela mwanza ya hotel olala soki kisasa ya okola hotel oyo muta kufala kata akauka lokola makayabu okola hotel oyo sakala ba problème okure katalaka alors nous vous recommandons bon to recommander bino kaka to imposer yote mais solo soko linga radio lokole ya po awa ezalaka pembe na pembe solo na solo tala hotel ya kitoko yokolala ya Genesis Hotel na kanda numéro 8 na Matongi la kuna soko pour la fête ya fête kuna salle de fête
salon Congo ezali tala salle kitoko ya ola na confort le quoi l'Afrique du Sud ola na confort le quoi en Europe le quoi en Amérique le quoi en Asie te toloba ya toyoka sango benga Genesis Hotel à partir à Europe benga partir Kinshasa ba keno ngana bengi yo pour la compte ya radio le coller et pour ça la biso moi za BFF l'été c'est que bien est-ce que bokomi olali na Genesis Hotel c'est beno wapi ya le ko olali na poto so ko bina balaba no mo na gisasa mais na kata chambre dans l'hôtel différence en Afrique du Sud différence en poto c'est que bien voilà. Toba bongo na information makambo oyo etali Congo Airways to compagnie d'aviation na Kinshasa parce que mboka na mboka ata ba compagnie privée zalaka l'état nde azana garantie ya ko aider population ya ko sala musala poto votaka ba konti pa le kambwana to bana ko bela awa Congo Airways est tombé en faillite. Congo Airways oyo ba avion na ngotango à l'époque ya président ya kala Joseph Kabila et bandaki kosala tangu matata mponyo mapone azalaki premier ministre sombaki ba avion wana toyebi so ba avion banaye kosala magazaki ya occasion banaye kosala sikabwe Congo Airways ba avion non surtout ekoi to koso na suma kamwante ba limini pour ko bonso avion wana avion moko zo coûter 14 millions de dollars ce qui fait et ça a deux réacteurs moko 7 millions vous comprenez donc 14 millions pour bon ça 3 avions et ça li combien et pe simbini ngabinga ta la faillite est tombée siko accompagner tele kaka moko CAA et zo pe sa mutu koso ya kosarate bato bali ko wela ba fait le ko la fula o ba so ba mo solo bato ba so ba mo solo so ça moi député oza soki ndenge nini ngo bali ko sa ndenge nini azui avion na Kinshasa Air Ethiopia akei na Ethiopie na Addis Abeba soki azui pas avion que de Goma à partir de Goma sur na Lubumbashi en tout cas eso pesa mutu koso yoka dépense yoka trajet mbongo zo mata est-ce que mutu sali analyse oyo nani un député national ancien confrère Eliezer Tambwe a expliqué très bien. Alors pour moi, dans la politique, polémique, la polémique politique, Eliezer Tambwe devait avoir honte. Il y a que le Makambo a expliqué. Hier, entre parenthèses, 21 000 $. Le député va combien 500. Ceux qui va émolument dans le bateau, ça va. Moi, peut-être 5 000 $, 5 000 $, 5 000 $, peut-être par 500. Ceux qui ont 250, il y a Sénat. Ba réacteur avion te ba dépense inutile na ba o ba ça le remonter kasi Eliezer Tambwe soki amoni ke ba avion ane baby et ke ba conduit wana ya ba compagnie aviation ba o ça la makamba la monter alors qui sont au pouvoir on interpeller ba to wana te botala soki to lobi to lo baté o to komi contre ai ta contre ta pembe na pembe solo na solo to même analyse logique pour na oyeba est-ce que komi et puis si passe là dans le réaction mouké analyse oyo Eliezer Tambwe ça dit que moi je ne suis pas d'accord oui c'est vrai à dénoncer mais quand vous dénoncez allez au parlement c'est pas à la télé tu es parlementaire fais quelque chose pour la situation bonga bato bazaki na mboka na régime passé ba boma ki mboka oui to robete na maboko te ezala ki mabe mais bino bato boye bo bali ko baby ça oyo ezala ki wana baby et puis il y a plus rien. Mutu moko azo gagner ba 1 million. Ba 400 millions. Ah na kongo ba millions. Mais pour na 14 millions et comme tala ko tseki, tala ko mamba. Ndeko Eliezer. Yo bongo na biso. Landaye. Ko souffrir ba o bazana mbongo bande konanga boka makambo ezo salema na Congo. Pona mutu akende Kinshasa, qu'est-ce que j'ai dit? Mutu akende Lubumbashi, soit akende Goma, lokola ba avion zali susute. A cause de Ethiopian, accueilli Addis Abeba. A commune Addis Abeba, a vu Ethiopian oyo kende Goma. To eko kende na Lubumbashi nde azongi. Bota la trajet. Bota la mbongo bazo dépenser. Bota la oyo Ethiopian azo kota lokola mbongo. Aujourd'hui Ethiopian vous fait, je crois 27 vols. Chaque semaine. Azo kota bambon combien? Donc, pour na okende Goma, aux billets, il y a Ethiopian, au Kouina Addis Abeba, Moko Futi Hotel na yo, le lendemain, aux Ethiopian, au kende Goma, to Lubumbashi ndo zongi, bandeko. Siko soki bato ba possibilité bozo kende nengwa. Biso ba mususo. Bongo peuple oyo. J'ai fait des propositions, ba proposition na loba bato ba yokelanga te.
Mais na kati wana, qu'est-ce que nous apprenons? Balobi soki Congo Airways ekoi. Ezo senga sikoyo, bosala pas moins de 6 mois. Ils en assez. Pour nous relancer, et puis vous dépenser 33 millions de dollars. Et qu'on a combien des appareils? Kuna toyoki li sous information mususu ke il se pourrait que les conditionnels l'actionnaire majeur ya Congo Airways ezalaki Joseph Kabila Kabange na Matata Ponyo Mapon. Lokola bango bazana opposition ba retirer ba part na bango na kati ya Congo Airways yango muto ko ici. Nalo balisuni. Nalo balisusu nini? Il se pourrait que les actionnaires majeurs ya Congo Airways ndenge bozomona wana eza Joseph Kabila na Matata Ponyo. C'est pas possible. Ah, c'est votre jour, Bishop Élysée. Totika la kaka na République démocratique du Congo, makambu oyo ya ba parlementaire, qui est le 20 décembre, élection et Kosalama. Ba postulé déjà, tout le monde Félix Antoine Tshisekedi, du président sortant, à ça déjà wana, ba Délice Sanga, il paraît, les Tozoyoka, et Dr Mukwege, pe a postulé, ba Moïse Katumbi, consort, papa. Délice Sanga, talaki mutu oyo, a dénoncé $21,000. Ya ba parlementaire, ba député. Délice Sanga la ki mutu abane ko boya bakamba suppléant, mutu ka suppléant ata membre na famille, aba ki parti politique et ça makambi ya famille te. Aboya ki yango. Mais lelo yo 4 mais baluka kit. 9 mais baluka 6. Délice Sanga suppléant na ye ate peso ki mwana na ye ya mwasi. Et par exemple ça légion, mboso suppléant na ye mwana na ye. Ba tu ebele ba suppléant ba na bango. Ya ngumbuka ngoto weka gotika ba misusu to ndenge nini. Suko à quoi bon? Bosali parti politique, ba cadre bazali kuna, boso ba oui c'est vrai, on to boité, ceux qui moi na yo za compétent à cause de la cadre parti, mais comment ba dire mo les jonté. Donc to bane ko finga pasteur pasteur so à l'église, ba ndimba cotiser mbongo, ba sombi église. Mais la carte kuna passer à kombo na ye o landi mwasi na ye o landi mwana na ye ba ndi mondi meta moko ezate comme église na ye ya et comme na politique to kosuka boy tata alaki président Mokondi asilisi mwana na ya zui exili kuna mwana kei ya to kosuka boni to pesa bato balobaka de père et de mère réseau to nini. Bon, entre parenthèses na goloba. Est-ce que makambo ya de père et de mère, bon, ngai personnellement on oloba awandeko ils ont engagé ka ngai saka dans un réfléchir ka haute voix la bino ko boya ngo peto ko ndima, y a pas de souci. Et c'est ça de l'importance. Moi je crois que même si ba loi na de père et de mère écoti, ça n'a pas vraiment d'importance pour nga. Oui, peut-être beaucoup ba oui ba poste sous clé, on peut voir ça, mais et ça doit dépasser papa. Soki muto ba o ba ko nga na biso ko ngai kufa. Ba o ba Congo wana basala banane ba de père et de mère te ba de père de mère te ba o to sous lolo ba étranger o ba la chef de l'état awa ba kotika mikolo mais o ba ndambuka ndebo kufa ba de père et de mère ya je crois ba de père et de mère et ça c'est vraiment important ma caste pour ngai. Ça veut dire quoi? Même si muto a de père et de mère te so ka la tête du pays, il y a des institutions qui paraît et ça a suivi ya ils ont landé là. Bon, mon attaque présidente, il y a Corée du Sud. Bah, l'on a impeachment. Alors, on bon, dans les États-Unis, bah, il y a la présidente en place. En Afrique du Sud, président Mbeki, bah, l'on a été, à sa en place, c'était président Zuma, bah, l'on a qui était. Alors, ce que c'est la poste wana, et la poste clé, ce qui est institution ou la président correctionnel. Alors, ce qui est président Sali Gaf, bon interpeller le président a expliqué, ce qui est simité, bon longolaye, bon tiamutu mususu. Bino so komi wana, bon vous savez qui jalelo, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui tue le pays, tout sur la pembe. Tout sur la pembe. Oh, ça dit monsieur, il y a pembe la pembe. Ah mangue les gratter à solo na solo.
Tu réfléchis à autre fois. Ça langage qui est oui, c'est vrai. Ça langage qui est une réflexion personnelle. C'est à prendre ou à laisser. Même si tu as des pères et des mères, si tu as des pères et des mères, même si tu as des pères et des mères, ça n'a pas d'importance pour moi. Tout le monde a dirigé et croyez-vous que dans il n'y a pas de Congolais qui va diriger? C'est ça que vous croyez? Tu veux dire que le président est en prison, il y a prison centrale, il y a Mboka Moko Songolo. Asanan. Il y a des Congolais qui occupent des fonctions. Il y a Mboka Pem Soussou. Puisque ça n'a pas d'intérêt à Mboka Wana. Ma bezate. Tika Moutoua postulé. Tika Moutoua Sala. Ne faites pas la ségrégation raciale. Tant que la ségrégation raciale. Mais bon, il y a une unité africaine. L'Union africaine. Tu as évolué. Osala éthiopien, osala marocain, osala congolais, osala angolais, osala burkinabé, osala malien, beto les africains, États-Unis d'Afrique. États-Unis, c'est tout un continent. Washington, New York, et ça va payer un sangane le Gomoko. Et comme le Gomoko, imaginez-vous le souk d'Afrique et Sangani. États-Unis d'Afrique. Na recherche autour de Congo. Na technologie Afrique c'est ça nango. Ba transformer en awa. Aussi ce que marocain, Maroc sikoyo, na no posoma ngwa siko ba ça marketing promotion. Ou qu'est-ce qu'on a Cameroun au banque na biso. Kaka nes ka fait ngosala. Alors, tout ça projet, tout ça passeport moko pour l'Afrique. Tout va circuler libre. Ba européen ba salango. Autant pour la partout na Schengen wana. Sans passeport, sans visa. Mais surtout ça en Afrique. Bon, ça en Afrique, mais comment est-ce que la ségrégation? Il y a ça c'est pas vrai. Aussi mbaté, totika makamouana. Ce qu'on l'ingi mutute. Au monde que yé, à Kobebisa, c'est aux urnes. Qui est dans les urnes kuna. Kopon a été. Mais Koboya Boutou a se présenté. C'est important. Est-ce que solo ya okomi, to solo pembe. Et ça une simple réflexion en gaï. La saliga ngamoko. Vous comprenez? Tobane koloba awa bakambuya banin suppléant botanga ba suppléant na bino bana na bino basi na bino bamsusu na partout ya botika bino et puis si passe élection ça le 20 décembre soki kozala na monde mamunere kendele et kozala et ça problème té est-ce que kozala libre et transparente? C'est ça le problème. Est-ce que batu o population kopona ba yenda ko bima? Vous savez encore anecdote muki biso mo ko ki afato to na pio élément autant de conseil à expliquer ma cambia élection ningo ça ma comme tout mon suppliant. Là je salue Claude Nabiso Jean Goubal. Jean Goubal n'est pas un artiste comme les autres. Mamalo Bara ça un message aimba africano réveillez-vous. Après ça un message oui, monsieur après ça un message mais il y a monsieur Mogo exceptionnel pour Nangaï. Batoka ba Jean Goubal va compter parlement, ba caméra changer, ba bouleverser. Ba la couleur malema, ya fait ici na Congo kuna. Yaya, comment voulez-vous? De quoi à mettre le solo mais en réalité, il y avait un Français, un Américain et un Africain. Na il y a un Congolais mais un Africain parce que Afrique d'Ara le Romoko. Un Américain qui dit ah chez nous c'est la transparence hein, avec les élections c'est la transparence chez nous aux États-Unis quand on vote celui qui gagne il y a des morts on va proclamer celui qui va gagner. Ah oui c'est vrai aux États-Unis mais qu'est-ce qu'un Français dit? Ah dit vous les Américains oui c'est vrai que si vous gagnez mais vous proclamez pas retard ça vous prend 2-3 jours mais malgré cela même si vous allez proclamer celui qui a gagné mais en retard nous en France c'est les mêmes jours. Quand vous votez, le résultat sort le même jour, nous en France. Même jour, vous votez de 5h jusqu'à 17h, 18h, vous avez les résultats à 19h déjà. Nous en France, nous sommes parfaits. Il y a un Africain qui dit, ah mais mon frère, vous là-bas vous votez, c'est lui qui va gagner, vous proclamez ici, les résultats sortent le même jour. Mais nous en Afrique, nous en Afrique, avant même que nous puissions organiser les élections, on sait celui qui va gagner. L'Afrique, avant que l'élection soit déjà gagné. Est-ce que vous commis? Afrique, réveillez-vous.
Pourquoi mieux avant élection salama, tu es bien gagné. Alors, à quoi vous savez l'élection? Est-ce que comme tala makambo ba suppléant, mouta suppléant moi nanaye, suppléant moi nanaye, suppléant moi nanaye. Yaya, opposé dans la présidence, dans la députation. Si vous êtes dans la présidence, moi on a qui m'bango kuna. Si vous êtes dans l'opposition, moi on a ça, bobo qui va gagner 21 000 $, ça va dans la famille. Yaya, comme commerce, tout le monde m'emboque, l'anda le loco. Et si on parlait des élections prochaines en RDC, pour ceux qui ne savent pas, le Grand Congo va élire son président et ses députés au mois de décembre de cette année. Et dans cette une du continent expliqué, je vous fais les topos de la situation. Vous êtes sur Métallique, merci de nous suivre. Après la fin des dépôts des candidatures, d'abord à la députation, la Commission électorale nationale et indépendante, l'organe consacré à l'organisation des élections, a annoncé la réception, tenez-vous bien, de 23 653 candidatures déclarées récevables. Donc, 23 653 candidats pour 500 sièges, soit une moyenne de 47 candidats par siège. Parmi les candidats députés nationaux, quelques têtes qui pourraient être en même temps candidats président de la République. Prudence oblige, il y a notamment Sesanga Deli de l'Envol et Mouzitou Adolphe du Nouvel Élan. Ces deux politiques n'ont pas seulement en commun la prudence de postuler à la fois comme député national et président de la République, mais ils ont aussi en commun la malchance d'avoir des collaborateurs incompétents sur qui compter pour les seconder quand ils seront dans l'incapacité de remplir leur rôle de député. Je vous explique ce que je vais dire. Sesanga Deli, député de l'opposition, que la presse en ligne politico.cd rappelle son combat et celui du groupe de 13 parlementaires dont il était membre contre l'alignement de membres de la famille comme suppléant à toutes les échéances électorales. Le président de l'Envol, en accord avec le G13, déclarait lors d'une plénière en 2022 « Nous devons éviter de transformer la République en une sorte de monarchie familiale, confisquant et transmettant le charge étatique en donation comme en droit privé sous couvert des suppléances. Qu'est-ce qui s'est alors passé entre mai 2022 et juin 2023 pour que M. Sesanga juge que ses collaborateurs n'ont aucun niveau de les seconder comme législateur et que seule sa fille en a les capacités? C'est par gentillesse que nous parlons des compétences qu'autre chose, sinon il est clair que Sesanga joue au clientélisme dont il a lui-même combattu, mieux fait semblant de combattre. À ses côtés, Mouzitou, ancien premier ministre, préfère aussi sa fille que l'un des membres de son parti politique. Mais ils ne sont pas les seuls. Sokodia, président de l'Assemblée nationale, a comme suppléant son fils. Colette Chomba, députée depuis 2006 et questeur de l'Assemblée nationale, suppléante sa fille. Avant eux, il y a eu des Boussa, des Nembalemba, les Bochab. Ils ont tellement normalisé l'affaire au point que cela ne choque plus personne. Ils te diront que la loi ne l'interdit pas, mais la loi de la morale, que faites-vous de cela? Encore qu'il faut en avoir. À la présidentielle, les candidatures déclarées sont de Tshisekedi Félix, Katumbi Moïse, Sesanga Deli, Bahati Modeste, Matata Augustin et Mouzitou Adolphe. Fayulu Martin et Kabila Joseph sont les grands absents. Ils ont boycotté ces élections car pour eux, le fichier électoral n'est pas crédible et ont logiquement ordonné à ces cadres de ne se présenter à aucune échéance électorale. Mais si à la Mouka, la franchise d'Ados Nobassi l'a poussé de se séparer de Martin Fayulu parce qu'il ne voulait pas rater ces élections, au FCC par contre, Geneviève Inagozi a préféré les déguisements pourvu qu'elle postule à l'obéissance au mot d'ordre du Raïs. Les aventures des élections au Congo ne font que commencer. Je vous promets que nous allons nous régaler. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et du continent aussi. Il y a une information que vous savez que le Congo Brazzaville, il y a une information que vous savez que sommaire to nini. Libata moni na Noël bazo kolia mutu ya soso azo ko sepela pumbo balé soso ça soso balé yo ayebite ke bon année aliko ya. On a eu des problèmes avec des Rwandais. On a pris à se voir la face. Ba Rwandais ba malmené biso ba mabeli. Bazaki makombe ba ko manyabuleke ba nya Rwandais koso. Bazo ko malmené biso. Congo ne disait absolument rien. To ba ila radio le coller awa. To beta kama solo et si quand de quoi bino koyate. Les Rwandais malmènent les Congolais. Parce qu'on menace l'intégrité de la territoriale. Bango ba yaka lokola mpuku la nyau ba yeka ndengo ba zo flatter ba fula mpepe ceux qui va koti et ba lo ba loi. Botalité ba kamela na RDC. Président de la République Sassou a côté que la ceux qui combien de 1000 hectares on va faire la bilanga. Ya bino bongo na biso. Ba yaka ndengo ba mabilanga. O ba mangombe.
Tala Sikoto qui paraît. Alors, il faut prendre cette information avec beaucoup de réserves. Image Oyo, na audio Oyo, ya auto la Oyoka. Comment est-ce que na évité babandi ko benga na ba autochtone, ba congolais à Brazzaville, na mabele na bango pa sala bilanga, j'ai pas compris parce que mutu ko soa. Ya, les loba rwandais ba komi ko loba. Ce qui les loba musicien na Oyo, musicien na excusez-moi, na ça contre était Eric Touti. Eric Touti a pour loba, je suis fier, je n'ai jamais été congolais. Je n'ai jamais dit que je suis congolais. Ya, Eric Touti la quartier la terre. Et le bon angota masalanga on Google. Eric Touti, tu veux dire que Eric Touti wana Touti, tu veux tu quand le la comme on a yé. Parce que nous les Congolais ne sommes pas xénophobes. Allez, applaudissez pour Eric Touti. Waouh, voilà, Eric Touti, Eric Touti. Alors on peut quartier la terre, à ça dépend de mon yé et Simbi. Bébé bébé, bébé wanga wa motema e. Pasieleki na bungi nzela na nasilanga nyoso e na koma denye na ko azoye manalingala ya to yebaki te aza rwandais. Alors il a pris l'audace, ce courage là. Ya ko non, je n'ai jamais été congolais, je n'ai jamais dit que je suis congolais. Puisqu'à mon local là Rwanda ils ont mené Congo, on lui a pas dit que c'est Rwanda qui dirige le Congo par exemple, j'ai pas dit ça. Tu réfléchir à haute voix. À moins que non je peux dire ça. Eric Touti. Pour le bas dans le Congo, on fait la Congo. Quand le Congo était au Congo, les Zaïre de Mobutu, les Zaïre de Mobutu, Namwata Mouké, les Congo de Laurent Désiré Kabila. On voit qu'il y a un point. Est-ce que croyez-vous que le Rwanda continuera à faire ce qu'il fait là au Congo? Est-ce que temps où le géant va se réveiller, le Congo va se réveiller, le géant, tu vas encore avoir le courage, il y a cause en sous, ya. Pour mes athées, on se dit déjà, ah ouais, tu vas bien en motuté, mais les Kambouté, c'est l'Afrique qui gagne. Qui gagne. Pour le moment, tous en position. Réveillez-vous. Oh, tu l'as quitté. Tu l'as dit. Ya, t'as la marque comme le Congo, la Brazzaville. Babadi, on les regarde, les bandeka. On va continuer à bouquer, oyo. Ya, on va dire qu'on est dans Mbuka. Là, nous, l'élite, et les Ango Botelema. Ceux qui ont été ma belé, ça me cause d'abino, à son ma belé, po, ma belé au côté. Landa. Ah, papa, mbotangi na suke, hein? Ah. Bonjour papa. Je voulais juste informer de quelque chose. Nous sommes ici, mais j'ai de très mauvaises nouvelles à te donner. De très mauvaises nouvelles. Ça me fait très mal. J'ai même des maux de tête. Je suis vraiment abattu. J'ai des larmes aux yeux à cause de ce que je viens d'apprendre. C'est une très mauvaise nouvelle. Il y a longtemps qu'on parle de cette affaire, mais les Congolais sont trop amorphes. Personne ne bouge. Personne ne bouge, ne fût qu'un seul doigt. Donc, hier, papa m'a appelé pour me dire que la tante venait aussi de l'appeler depuis Loutété pour lui dire qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle n'arrive plus parce que les terres qu'elle cultivait lui ont été dépossédées de force par les Rwandais. Ils sont déjà sur le terrain. Ils ont demandé aux Congolais de déguerpir de ces zones, quitte à dégager tout ce qu'ils ont cultivé sur ces terres, même si ce n'est pas arrivé à maturité. Du manioc, des arachides et toute autre culture, il faut tout arracher parce qu'ils veulent commencer leur travail. Ils détruisent déjà certaines plantations et les terres qu'ils sont en train d'occuper sont les terres les plus fertiles. La zone qui ravitaille Loutété jusqu'à Bouantsa, d'où part d'ailleurs le ravitaillement des grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, et c'est cette zone qu'ils ont commencé à dessoucher. Ça veut dire que Baguette traversé, de l'autre côté à Niari aussi. Ils vont occuper également l'autre rive du Niadi. Donc, voilà. Pour tout te dire, le village a été vendu. Je ne comprends rien. Je ne sais pas comment nous sommes, nous les Congolais. Nous n'avons plus le courage de nos aïeux, comme les Mabiala Manganga, les Mutamatua, les Mangunga. Des Papa Beranjoko, des Tatantessi, de tous nos vaillants guerriers qui ont combattu afin que nous ayons ce semblant de bonheur. Et là, nous n'aurons plus de terre. Donc, Babante que ça le dit avait.
Nous n'aurons plus de terre, nos mamans ne vont plus cultiver la terre. Nous sommes devenus des étrangers sur nos propres terres que les aïeux nous ont léguées. Que nos intellectuels se mettent à l'œuvre pour arrêter cette occupation étrangère. Faites quelque chose s'il vous plaît, parce que là c'est grave. J'ai des maux de tête. Il faut même faire des recours, même si pour le moment ils vont faire semblant, mais au moins faites quelque chose. Parce que Mac est vraiment... Tchad, quoi. Trop de patience. Imagine-toi, bon. Tu t'imagines? Nous sommes devenus des étrangers dans notre propre pays, le Congo. Le pays appartient maintenant aux Rwandais. Vraiment, Qu'il fasse ce qu'il veut, mais quand la famine va gagner tout le monde, je pense que c'est à ce moment que nous prendrons tous conscience qu'il faut agir. Quand ceux d'Ifondo, ceux de Makwa, ceux d'Oyo, ceux de Mouyondi, ceux du Kwilu, il y a Mouyondi, il y a Kwilu, là maintenant c'est l'unité du Congo qui s'impose. Je pense que l'unité du Congo pourrait s'imposer afin qu'on défende nos terres. Sinon là, parce que ce qui se passe là, c'est horrible, c'est douloureux à vivre. Qu'allons-nous désormais enseigner à nos parents? Nos grottes vont disparaître, ils risquent de tout détruire, nos vestiges. Nos arcanes, il n'y a que Vandiavé. Nos lieux saints, il n'y a que Vandiavé, il n'y a que Vanmené à Barba, que Bébisiao. Nous n'aurons même plus de cimetières pour aller invoquer nos ancêtres. Tu t'imagines vraiment au Boalo, Tu t'imagines où va le pays? Nous ne sommes là qu'à faire la sape, à exhiber les derrières. Je ne sais pas quelle nature de peuple sommes-nous. Oui, nous n'avons pas de boulot, nous sommes des chômeurs, mais on se contentait de nos terres. Mais là, faire occuper nos terres par les étrangers, je pense que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vraiment, je ne sais pas. Je ne comprends rien. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, ils vont tout prendre. Donc, ils vont prendre partout, puisque le nord, côté. Donc, même, imagine-toi, l'UTT sans... Les hommes de l'UTT sans leur terre de l'UTT. Les hommes de Doyo sont leur terre d'Oyo. Les hommes de Infondo sont leur terre d'Infondo. Les hommes de n'importe où au Congo sont leur terre. Nous serons comment? Imagine-toi, les hommes de Inda sont leur terre de Inda. Nous serons comment dans ce pays-là? Vraiment, mais c'est quoi ce pays? Et nos intellectuels sont silencieux. On veut nous expliquer que c'est une affaire d'argent. C'est quoi cet argent au point de vendre nos terres? Je ne comprends rien. C'est zéro. Parce que la terre, c'est carrément nous, c'est notre identité. Tu vois? Vraiment. Vous avez dit, c'était juste ça, papa. Je suis vraiment triste. Ya to kobete na osika boeli solo makambo zali koleka na mukili na solo bango chaque fois yaya osala malamu na mukili bakondima yo te osala mabe bafingi yo on ne sait pas qui aider bato ebele batashina confiance à famille na bango te parce que basala ba faire na famille de serva bango babino to kimata et pas batalibanda pour mutalibanda koyoka kuna ezala kola kimi mai ne bale bozo besala ngando ndeko mwasi oyeba ko beta lisolo na yepesi passa pas fiston beta lisolo na ngai beta lisolo na ngai to tianga ta audio na ngaba yoka na beta lisolo pour epenye bato mususu pour te landa radio le coller partout bande ko balanda e komeli ngai e komela bande côté na mama likamu nini yaya na osala ko résumer synthèse symbiose yo moko ko ndende ko beta lisolo na ye ndeko oya souffrir mais heureusement azali mwana ilaka yaya akenda poto na 14 ans mwana poto ya tanga chérie ya poto ya tango na 14 ans abunda
Yemo ou ta déclaré le solo oyo et ça deux parties. Deuxième partie de kolelisa yo yaya. Comment est-ce que papa na ya sala complicité na mobile na ya ndoki ya. Na ça kabino ba ndoki tout bazaka la Kisasa, na Luanda, na Brazzaville, na Poto, na Pointe-Noire, na Afrique. Bakena na poto. Bandeko ya Toulouse bokota. Toulouse boza ba na Toulouse ne mankamu ya to libino. Mais Toulouse to ko la blo na bien na misalo na tanga. Oyo tu abimana mutu yaya na azotanga bakombo yaya ile bana de kolenga soko mona ye mutu mongo bana ye yaya pa ozieza lokola mongo akala bana de Toulouse yaya partager bana de Toulouse bokota siko eza première partie mais bino bana de Toulouse na lingo ya na deuxième partie boko yoka bana do bakano zali yaya utanga bakombo ngemo uza tanga kombo na bangite azali mwana elaka mvuluzu kimbango abigisiye. Donc, on a appelé ma deuxième partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé yaya? Un certain Moutou a commencé à l'église. Entre parenthèses, camarade naïe, donc mbanda naïe, makangu ya mobile naïe, a commencé camarade naïe plus tard. A expliqué awa, a cela na mobile naïe na Congo. A commencé à souffrir. Aola, et si kaya kola la ezate. Abino, ndenge famille na ngai. Bien nanga ba s'occuper na ngote na pesa moto gérer est-ce qu'on peut à pesa responsabilité ya alongona na souffrance apôtre Chanibelo Baka from the bush to the royalty bazio na ilo côté batombo lio pa ya motu oza famille na été mobile na été ya ne mobilité ya ne leki na ya mobilité mais tombo lio pesa longo l'église a pesier ba responsabilité na ya ala ndere mapangu na ye ba locataire mbongo azaki na ba chantier na monga fula ba terrain oya sombaki ba mbongo tikelaki ava lolandela yaya mwana mbala suivi azo kofuta chaque mois salaire ba mama oya kengela mapangu na ye wana akotinda ka salaire wa mala $50 chaque mois yaya pendant 5 ans mwana mbali oyo boko akomona ye apesa ndeko wana mbongo te mwana mwasi wana poto mama poto ya tongo chérie poto ya tongo. Chose grave yaya na bako ne bandeli ba s'occuper des na yo ba photo salaire nyoso tu amone ko kite ake ko luka nzela ya molili yaya mais bino comme ça ngai tu es déjà très bien oza déjà bien ba osunga musala na musala au moins ko kite c'est comme ba congolais yaya congolais faut comme pour africain yo oza déjà poste mo songona oza des activités simba à la Congo oza déjà ba $2,000 ba $3,000 par mois $4,000 o lignoti kana so wala que de poto. Oye Afrique du Sud, on a Afrique c'est moi pourquoi dans tête. On regarde na poto kuna mange ko dans tête. Yaya, est-ce que komi to sur la pembe hein. Ndeko mobali wala ke pa marabu azu kisi pa nganga moko so femme spirituelle so nini. A comme si c'est oya poto moi si na ya butu femme de nuit na ye. Abandi ko dominer ye. Nyonso to olo baba osala ye sala boy asal nyonso tout yaya yiba 99 jours mais 100e jour za nzambe tangu makameye ko beta 5 ans na osa mbongo te jama mwasi wa bino ngana nakita ba activité na ngai ndenga zaki na mwana ya muke talaka mwasi ya poto basi ya poto ya tango basi ya poto ya respect basi ya poto o bakenda raté ko luka ko ba député te oyo abunda kayemoko est-ce que komi to sur la pembe yaya a tunika ye garçon wana bon nazo ngana ya Kisasa est-ce que moi ezate olukelanga mutu kana somba ya pendant que to oloba ba no mona ba défilé no ya ba mutu kaso a tindela ki ye ba décharge ba kabla ba no le ka défilé ndeko wana ke na sendwe a filmer fo ba ifo ya batu mo 4x4 jeep mo bien filmer o bo mona le kawana ay mo mutu ba oteka 4500 c'est vrai ça occupe ndeko moi ça soit $4,500 à tinda. De quoi on va soma mutuka o apusaki wana tango ye akutiki mbambala o bomona ebandora ya tayo moko pena ba banga te e ko mama parquet ko samba ni yaya to ko tira wana ba voice oyo ka ndenge mama boboto ane ko senga ko luba yaya zomsina wa bien ngala malembe abali ko yokati abali ko boyo ba telefone ya zaka ndengo wana soki mutala ba activité na yo ozobenga abali ko boyo ba telefone saki mabe koti okomi tinde ko wana ndeko wana makala sikwa surtout no makala entre temps de ko mo expliquer na poto kuna ba problème mobali ba na poto mobali ya ndoki ya cho afana na Toulouse basaba ya ko solo na Toulouse mobali asali complicité na papa o ya bota ye
babengisi poison uti na kisasa ya soko ta li mama de bakata li buma butu mama na ba intestin ya mundambu intestin coupé pour na surtout papa oya botiye babengisa poison papa lek na bango ya na ndaku to le sa femme seule abimaka bon femme seule mais abimaka te asomba ndaku batonga na mbali na ye ndaku ya bata toujours batonga ndaku trop bata toujours batonga ndaku trop atonga na kitoko la toujours mbali na ye 50% jalousie tellement abimaka te asalaka na ndaku bayebiti bakota poison ndenge nini papa na ye abota ye papa na ye biologique bapesi poison pa mbali na ye mbali otela mwasi na ye poison malema ti mwasi nga okufa mvulusi kimbangu abigisi nalobi bien mvulusi kimbangu yaya landa lisolo nakoloba mingi te yaya yo moyoka témoignage oyo lisolo oyo eza deux parties yaya eza deux parties deuxième partie nde ekolelisa yo ekorevolte yo bana Toulouse bolanda bino bolanda mbala batu boko yo ziazo lokola mbongo akala yaya asto fingi mutu azo préciser awa yemo ko tanga bakombo yaya ko benga te papa fiston oh papa fiston te to beta le so pona ko nuire te mais pona ko sunga kaka yo yaya landa témoignage ndeko te za témoignage za lisolo bon de toute façon yemo landa autre lobaki te to lobi voilà et je pose peu problème voilà parce que ba farti. Allez-y. Oui, bonjour papa fiston ezali ngai mama fifi opesaka ngai ba coordonner à pasteur Ali Dio tout ça ti lelo tozakana na communication à soutenir nga pe na ba prière tout ça ou bien son na ba question tout ça en tout cas asa ko aider ngai ya mingi papa fiston nalanda ki na c'est la deuxième fois même nalandi le solo ya papa oyo ya Belgique là oya somba mapango na ye biloko na ina Afrika tiende kuna onde kuna ke akenda kufunda ibati na makala papa ngape na otika kakukuta na makambo angu papa pour le 24 juin kaka ya 2023 na kitaki Afrique pourtant maman akufi au mois de février kaka ya ne oyo na nilaki voyage mais voyage est déjà prévu 8 mois en avance et que tombé que maman a kufa après tant maman a kufi 2 semaines après n'est que ce coup de fille ya ba locataire na ngai bazo benga ngai ba problème kuna na kende na bia ngala okende te na tellement na choc maman nga auti kufa na sana posa na remonter pan baby maman yaka makambo yeso le krabisa na lupango awa na responsable oyo tia azali malamu te papa na sala qui est fort na $1000 kaka na maboko na forcé na mwana na ngawe ya mwasi mwana tikaye ezalité papa na forcé le 24 juin kaka ya année oyo na kei to komaka vers ba 21h par là na l'équipe bien pe na aéroport ba pe ba ki ko swanga mais sikoyo mutu oyo ngai na pesa ki responsable kombo na ye Diku Zawa Kunzuza Roda afandaka na quartier 4. OK, Anjuli. Na pesa ki responsabilité lupango na ngai na quartier 4 pendant 5 ans. Papa, na 5 ans wana na mona kambonga ba locataire te. Chaque fois que ba locataire ba futi mbongo, oh maman maladie, mon maladie, boye, il y avait tout le temps quelque chose. Entre-temps, ko bimisaka ba locataire na nga na lupango sans que ngai mutu naza concerné na yeba. Et chaque fois que ba locataire ba so senga ba sola na ngai azaka ko boya na sola na ba locataire. Akobenga ko pesa ba raison moko tout sanga pe comme pe chanter pe et ça ko tungisanga comme naza diabétique na tension ba choc vraiment depuis maman akufaki ba docteur ba pekisaki. Ki naza mutaba choc te. Nzamba saki grâce kaka ngai moko na kiti kuna na Afrique. Makambo ngana kene ko kuta na Afrique papa. Na 6 terrains, si toki 5 terrains. Oyo to somba to yebi ke to silisa makambo nyonso ndenge na kitaki bongo na yebaki kaka ke to ke no ko poser ba hangar. Papa, eloko ezate. Eloko ezate na mbongo nyoto nde tozaki kotinda eloko ezate na mbongo ya 5 locataire moko aza kofuta moko mususu afuta $170 ba misusu wana $180 na moto studio $50. Papa eloko ezate lupangu ekoma lokola poubelle papa choc papa. Tant na mona ki kenazaki koya na tindile $4160 asombela ngai voiture o nane be preuve ni surtout na tindile même ba photo
atindela ngai asombela ngai voiture pour permettre ngai ke tant na kokoma kuna na baladaka na mona yemo ko bika bana babotema na poto ba yebi nge ba wela ka ba transport kuna na Afrique te papa na zane be preuve ni surtout na ko tindela yo po ekezala intéressant ko beta lisolo oyo ko expliquer ka ba onke biso awa na poto to souffraka biso awa na poto soki tozangi mutako pesa yo te papa na koma kuna comme nazalaki na des terrains ya bana nanga na sombaka ba terrain na pa mindele comme mindele baza organisé na zui okoki même kotia voice oyo batu nyonso tu bayoka na zui na bengi cousin nanga akeolakisa ngai ba terrain ya mwana nanga ya suka na oyo ya mibale po eza na balabala mako na mama wana salaire onga nazaki kofuta 3 personnes o bazako silver mapangu moko na munga fula mibale sika na lobio na kendaki ya bana nanga kanta mibale wana na oyo leki nanga tayebi ke nazako tsala bangari emona na kate papa na komi kuna na yoki mama wana na tuni na lobi na memi biloko oyo na pesa ki mama wana na tuni na mama ozwaka salaire na yo na futa ka yo depuis 5 ans on se revient nga terrain ya $50 mama na lobi ote na mona keloko te nga na zalaka na salaire awa mama ngai uroda na yo wana butu zawaku roda na mona ka yete nzuza na mona ka yete na yeba pete ke na zalaka na salaire papa na salaire ya mama atalaka les deux terrains na salaire ya mutu asevaka lupango na bataka kotonga na monga fula na yaya nanga ndenga zaka kotonga lupango wana sanka yeba ke lupango ndeko na ye po monga ko ibima kamba ba famille na ndenga zaki yaya soka bandi chantier na futa yaya $1100 abanda chantier afuta kaka yaya $200 yaya soka zo abanda pe misana soka zo tuna mbongo na ye nzuza roda dikiza waku alobaka na yeke no bakoki kobenga ngai te nazali maladi soki na kufi bakomia ma responsabilité wana bambongo wana nyonso tu anglutisa na ye $4160 ya voiture soko moni voiture epave papa naza kotindela yo makambo nyonso olakisa epesa conseil biso ana na poto to nyokwa maka papa to nyokwa maka soko zangi mutakopesa yo te papa baza ko comprendre te tango na komi pembe na terrain wana to fandi na batu to na benga na limeko nanga aso kima téléphone aso nga kozwa te kuzo nanga ngo benga na bite yo ayebi limeko na nga moko na concerné so na zo benga zo boya kozwa tata moko azalaki wana abengi tanga bengi be comme abaki limeko te azui abise toi mais senzuza dikiza wa ku roda fandi na quartier 4 oh oui papa c'est moi biban naza ko rappeler yo na kamoko important to charger téléphone to bengi azui lisusu tant to bengi pour la deuxième fois mbala moko azotuna mutu wana toi kitiye mutu abina nazala mama fifi nazo pasoye ote na tata bina nazo pasoye nazo na lobi roda depuis na yaki depuis kuna na poto soki na bengi to solola moi je comprends pas machin le longa moko na ye même ko ya nanga na benga yo yaka to solola yo mto za responsable ya biloko na ngai soki problème na kotuna nde yo naza awa na mama oyo azoloba nanga ke salaire na ye nafutaka ye pendant 5 ans amonaka te soki mama oyo azomona salaire na ye te donc bato wana nyonso tu mpe bamonaka salaire na bango te donc sana konte kutu ya yaya nayebaki te ke azwa mbongo na ye te $1100 na ye kokonte mpe ke moto oyo mpe asivaka mpe lupango ya monga fula azwa mpe mbongo na ye te donc ezalaki potopoto na potopoto mama bato aloba mama moko age avancé abandi kofinga mama wana boza miyibi machin tanga 6 na mama wana fifi oke kosala nini kuna oza na droit ya kokenya na lupango wana te soki nga na pesi yo nzela te okoki mpe kokende kuna te sanga ntango nazoloba bongo sakendaki deja kotravaille nga na bandako ya nganga lelo basala nzambe soki vimo ozobelela nzambe na bosolo makambo nyonso tokomona yango komonana akenda pa bala na yenga na ndenga butu eloko nini nazaka kopesa ete ngai moko nazo préféré nazanga awa ok nakomaka nanga komisaka na yenga mwasi na ye ya butu makambo ebimi ebele ozokaki ezopesa bafrisson na nzoto ok ata nazalaki na garde du corps azomona bamakambo nyonso tu ndenge ezoleka nake komona mama spirituel na ye nzambe aza témoin na mama spirituel na ye azalaki complice na bakuwa roda azalaki kosala nzambe mpe alalaka te akonfondre bango po mama na tozalaki kosola nga na ye na telefone
na memeli esaki ya Louis Vuitton na sipere na paquet ya pati na baluli na pesaka tanga monaka bonga komi ko regretter ah mama na makambo ko koleka boye te soki na yebaka be na lingaki ko permettre te mama wana 4 fois moninga alobaka langa joana sala jour yaka to solola ngape tampe ezalaki te papa na sosala makambo nanga nazolandela eye kotombe pasteur ya ye Roda ayaki wana na lakisi bango be preuve nyonso to ngai nazalaki nango na portable pasteur na lobi makambo mwana mwasi azoloba aza na raison mwana mobali wana nazaka kosana yeba ifenga pe escrokanga yango na monaka moetenga na ye tokabwanaka na tuni pasteur na bibo teyaka bango nini na église mama mondimi boteyaka bango nini eloko akoloba ezalaka te mais basalaka en sorte que mercredi na ntango na bengi mardi wana kutango na bengi bino bozana bambonge bele sala oyo komona kokosala na sana eloko akoloba na ote toujours agressif vers nga or que comme na présentaka un magistrat na parquet kuna poids avance déjà na bosan ko préciser que ba relation nyonso to ya komaka na kuna na Afrique ya ba important ngam na zaki ko pistonner na ba business na ngana zaki ko sala musala zaki ko sala au moins nazo ake ko bebsila ngai chaque relation papa simo kimbango kiangani na bolingo na ye tanga moko na tiema kolokuna mutu na mutu bakomi ko akofunda ye epai na ngai tout ça na isi bango bozala na kimia botala makambo sali sasa na zube preuve na lakisi bango vendredi wana tango tokompa mama spirituelle na ye mwana mama spirituelle na ye ko sinada lubi bomoni aye ko bimilanga kuna direct clochard mwana mama spirituelle na abi kolanda nenge alati bongo te awa azali patron azali chef de mozo mona ye wana pe azala magasin fongoli sa zo préparer akima auti ko vider magasin wana soki kaka botiki ye bokomona ye lisusu te tango bazotuna ye ba terrain mikanda ezate tango bazotuna makamsusu eloko te ezali or que monsieur entre temps bambongo nanga 5 ya balocataire na ba ona zaki kotinda awa pendant 8 ans monsieur asombela ngo lupango akoma kotonga atonga de niveau entre temps arrogant munoko papa fiston lundi tokokuta na bino na parquet na kota na ndako mama na fuka mina bandi ko beta mabele na mbongo nanga pasi na sobele la papa Simon Kimba mbala mako mama spirituelle wana otetika kolela ba prière na zo sala awa l'équipe puissant mama na zo ganga baye ba telemisinga wana comme ndeko nanga tang bazeli zoka kuna na sa kolela na ko bela papa Simon Kimbangu baye wana baye kotala nini tang ndeko nanga ko telemisanga na koi po depuis mama kufa na koma ko kuya docteur alobi ke esa ba choc na zo supporter so ba choc te kokuya na koya ki wana garde corps na ngana locataire na mo bazaki wana bake ko bambila wana baye ba pesi quelque chose ningi za ka bango kuna bazui baketia na garde vie ngasko tellement na supporter ba choc te balinga ko banange le côté lundi na sutuka boy ba bengi na parquet ya quartier 7 tant na ke kuna namona to bengi po na dossier ngabinga na ye en Afrique na porter moto plainte te c'est vrai na un problème na moto na pesa ki responsable ya biloko na ngai mais nazande na posa ngana yeto solola to dialoguer masoka telanga mangala azinga koyoka ngate na téléphone na yibite quoi faire abi justement yango to ye na bino awa makambo oyo eyebana papa na brégé na minute oyo na même na parquet na loba ke le côté donc ndenka ba soda bazwaka wana ndeko nanga déjà comme ayeba ki makambo nyonso tout asala ki déjà plainte ngana kendaki kaka na confirmer plainte wana na tuni tellement bazoloba bazopesa nga parole te même na parquet na tomboli liboko na sengi magistrat na bi mon magistrat bopesa nga parole na tourner vers ye azokoka kotala nga tazuka kelongi atena se na poser kaka question nzuza dikiza wako Roda depuis yo oyebanga na vie na yo eloko nini na pesi yo te eloko nini na salelo te ozalaka clochard ozolala na église deux fois église ozokanga porte ozotelenganisika kotia mutu olala ezate mais na bo mawa comme nazalaki na besoin mutu akipelenga ba affaire mpona meki na famille na lela na meki na omuta libanda ofuti nga nde boye na futelaka onda kupanda 5 ans au moins na école privée oh boy eloko nini na pesi yo te
depuis ngana toyebani 4 fois ba téléphone ba lixi ezoya okoma patron mabe ote ma fifi osanga mabe makote osanga mabe mote ngane mna salio mabe makasi ngane mna salio nazoko azoko kauti kotala ngati donc azolo bakaka mutu na se camarade na yemo ko azalaki wana yeba kanga ngatu na reconnaître qui était tant batangili bango ba bêtise nyoso tout camarade na yo wana salaki atelemi alobi roda yonde muto sali mama fifi makambo oyo roda oza pire nga moza mutema mabe oza mutema mabe roda na oyo nyoso tout mwana mosi oyo asali na nzela vie na yo po lelo koma boye et c'est comme ça que oza ko remercier asengi yo kako kipe makambo na ye pe azotinda bambongo na ye azokipe yo bien tala vie na ndenge changea roda oza mutema mabe kanga munoko na yo koloba lisusu le côté tokoyoka yo susu te oza mutema mabe camarade na ya telemi wana abimi akebenga demi frère na ye aye wana ngape na fandi kaka magistrat tuni bango a escroqué plus de $20 000. Ça qu'on comptait ba terrain mususu ezomona na te. Solution ni bozi pour maman oyo a trouvé kimia. Bazana solution te. Le lendemain na ngotan tozongi na parquet yaya na ye aye azolo bana ko no moni to komi fa benga to keke parto solo la. Oh no moni to komi famille to yokana ngana fani na sotala kaka na tanga soki na papa leki na yo aka yeba kiteke papa leki wana o yazo beta lisolo ya mutakenda kana bateke azwila ngai poison oyo aya nango awa na Montpellier po batila nga na biloko na mariage ya mwana na ye chance na kenda ka mariage wana te puisque papa Simon Kimbangu abimela nga ibinanga ko kende te soko keiba ku poisonner yo na kenda kate tata nga mutakenda ka azu poison aye nango awa batilize tata bana nga komaka kotila nga na biloko oye sala ke ngai lelo fifi na koma ko vivre na moitié ya tester na prothèse na nzela ya libumu voilà na yoki oyo grand frère na ye azaki nango akoloba muninga nga mongo tozaki na lobi mama fifi azana avocat na ye ceux qui ont besoin de négocier ou quoi que ce soit, bon s'adresser à un avocat, azan eloko ya kolobate, bazunga wana bakeko tchanga na voiture. Ba bengi si bande kona inde kone moko mo sa yaki wana bandi koloba roda nenen tang batangi ba effet ya ba accusation de kona na mo simbala mako azumunoko akangi eloko akoloba ezalaki yeli susute. Ngape na fandini en que moi si nazoka kaka nenga zoloba. Esi na bi mama boyebi obiso to vivra kuna na potote. Bino boyeba kai boboka kaete azaka kolala na église nga mutu na zwe na pesi stabilité oyo lelo zobenga ke soki tozui asunga ka famille tout ça na mbonga nani na mbongo langa asunga ka famille na mbongo langa zo yiba yanga sombi nda kulela zo tonga de niveau problème ezate mama da sekala nzambe asala justice na ye mbala mako na telemi na bimi na ke oko kokena kenda kana samedi wana batindie na makala ti lelo azakuna na makala asakuna na makala nazana be preuve ya une semaine dernière avocat nanga kenda ki tant na salle ba enquête na ba terrain mususu ya bana afuta soki au lieu de $4,500 apesa ka ba compte soki ya ba 6 quelque na terrain leki nanga na terrain ya bana nanga mibale donc na minute nazolandela makambo wana na négocier ki na bato na ba terrain batika ngana futa bango ti ekesila na uti ko silisa moko kaka moi oyo etikali moko 1800 po na silisa ngo tout ça. Voilà situation ndenge ezali mais ye mutu azana makala papa fiston nazo tindela be preuve ya makambo nyonso na ba décharge oyo asigné na nzela l'état na ba voiture ya $4,160 nazo tindela nyonso soko zu moyen beta lisolo oyo papa lakisa na be preuve nyonso po ezana bato ebele batalaka yo na landaka yo mingi papa ezala même ba minute ba 1h du matin na landaka yo okotuna ngal kamuna papa fiston natala l'histoire zaki boy ozomona papa mais makambo ngai moko nakutani nango ngai moko nakutana le 24 juin 2023 na wuti kokende na zongi awa na France le 2 août nde na lo bane nazo sala pona meka ko sauver moi biloko bana nanga mais zana likamoko lobi papa fiston biso tomitia question ngalelo ngana za mona awa na koli ana poto lelo soki nazo somba batera nazo tonga po papa simo ki makenga ninga bimela kanga aloba kalbi mama bobongisa na mboka bosomba na mboka awa na poto makambo eke changer bino bana langa nyoso tu ya loposo nanga moyindo bokozonga na mboka na biso po kuna ezali mboka mopaya parce que changer bana na bino bozobota bazali racine na ngai
yango moni. Mais si quoi papa fiston tout se poser question. Tout ce que ça la makambo kuna na niveau Afrique ou biloko toza na okuna to teka tout vestir na monde ya mundele. Dans ce cas la monde na biso kuna mboka na biso et que vanse ndenge nini papa to linga te ata lelo tozo le baketo za ba français tout ça mais deux fois ba traiter ka biso ba étranger ba boso na kaketo za ba français papa eza makambo ko foto analyser ngo na ba angle nya surtout papa. Donc tous les biloko ni tout ça la kuna to même au côté mboka mundele parce que la mundele kaka bando sala pa liboso bon ce ko mboka na biso ceux qui ba auto za la ba kuna bazo ko sosolaté ezali intérêt pona biso nyonso tout papa ezali pasi zela siko après voice oyo nazo tindela ba photo ya ba kamia $4160 na bakambo ya ba terrain o monsieur moko akenda ko réserver na kombo na duku soki zala ku a réserver 3 terrains na kombo na moko na leki na ngai nzinga Oscar sur 4500 soto eba que to futa ba terrain na za ko tindelo ba preuve nyonso tout au mona comme voilà boyo kinde ko makambo basali ba na suka ba pesi mbongo aso ba terrain aso ba terrain na kombo na ye yaya basunga ka batu ndenge nini na poto mbongo ko yaka na nzete te tala histoire ndeko on a vu ça deux parties la première partie ndeko uyoki mama oyo fifi ayebana kina ndeko wana à partir ya mwasi na ye oazaka na poto to kubeta pe solo mwasi wana pe azali mwasi oyo ate trouble na kati ya libala ya mama fifi malgré ça mama fifi mutema molabu mwasi o mobali na ye o asali ba dégâts o asali mobali na ya kisasa souffrance a comment ko la à l'église de le se abandonné par famille na ye mama fifi a longolié to bengo na boumbuka te na passe akomisi mutu abali ko sala ba kanai basunga mutu ndenge nini bandeko au moins o ezali ko bebisa bandeko su cop est-ce que yaya to penega yo finalement to sala ndenge nini otie bandeko ya famille responsable makamla yo basali yo ba aventure otie batu ya mukili responsable biloko na yo basali yo ba aventure ozui ba agence ba otongo bandako opesi ba mbongo ba melio oui c'est vrai que ba ça solo ezali mais notre monité finalement où allons-nous tout ça la ndenge nini eko suka ndenge nini mama oyo mama fifi azali mwana ya ilaka ya solo talaka mwana poto ya tongo akenda poto na 14 aska ko mama na propre papa na yo abota ye abali ko combattre ye papa na parvenir ko loba non ataka ko tu papa na koma na bien ndengo ate mwana na bien belé na kisasa ano ba bien na poto papa yo bongo na mwana na yo o papa ndenge nini yaya deuxième partie de solo ko raté yango te deuxième partie ko raté yango te po ko makambo ya somme ko bima awa mobala bima na cousine na ye abana ba leki na ye abana ba camarade na tina na mwasi ya ndeko asali ba aventure mobala bima na ye anga abengana ndako akota mobali mwasi ya mobali asali ba aventure oyo mais mama fifa ki pa kité suka nango mobali wana 4 lettres est-ce que kombi azana Toulouse batu ya Toulouse 4 lettres na Toulouse za makasi bandeko à Toulouse mbote na bino na tongo to koyela bino na solo oyo deuxième partie vous na tongo tala li solo ya ndeko to beti yango pona sentimate on nga ki yembo ko beti bokina wabi ta audio na nga moko na beta boyo kanenge mo ka beti yango pour comprendre très bien mutu asungi suka na ngo penza bala la raté vuluzi kimbangu a confondre makambo ndeko wana azana puissance makala soki ba kataka jour wana alinga de rotola kima alinga soki wapi tala makambo tout le monde mukili ndeko ba joda linea ba commission mutu yaya et puis bino bolinga kisi poani nenga bale ko lio ane ko kite akiko za kisi akomisa mwasi ya butu do alia ba shawama ndenga lingi na ndenga ya butu pona a commanda et puis ça avait réussi abane ko commander makasi tellement on azali mwana mvuluzi kimbangu. On a besoin de gens comme ça, des dignes filles du pays. Oyo azoko investir na mboka. Mama fifi longondi na yo. Atuni mutu moko très chic, très super na suka wana. Est-ce que ça na nini? Est-ce que to bana suko investir na mboka te? To za na mboka libanda awa. To koza ba sud africain, to koza to ba français, ba belge, ba américain ya mais source zali kaka.
ba prophétie pe yango bali kokosamba vuluzi kimbanga wabi très bientôt makambo na pote ko changer tokozonga biso so mbango na mboka na Afrique ya otongaka te ataki shinga mpembe za la raté la kikwit otongela ko la kikwit na mbanza ngo otongela ko te na Mbujimai na Kabeya Kamwanga otongela ko te na Goma na Kiseni na wapi otongela ko te okosonga nini yoka bilamba elamba ngo pe lamba lorataka la tata griffe ya mwana mboka Michael Josh otaka nini bapaya okosuka ndenge nini okosuka ndenge nini daya tala lisolo elelo première partie et suki aya ko raté deuxième partie te ba vérité ko bima awa bande ko à Toulouse et belitala ba jeune fille à Toulouse bini ba na mbali wala za jeune premier tala makamba article la bino pourquoi on a deuxième partie ko raté te ya partager lisolo oyo partager première partie o ba ba yoka poto ba deuxième partie wala ba e ba na 4 te comprendre te ezaki nte boko yeba ko beta lisolo ayeba ki gérant wana ndenge nini na deuxième partie est-ce que beaucoup mi voilà to partager yo pour ba chef ya sosa lisolo ko beta ko bomba yango te benga biso soko bengi biso ozwi biso te komi tungisa mate ya tinga biso audio lisolo na to ko beta yango kaka ndenge lingi vous comprenez merci na Chris Larize Pelende coordinateur pardon to réalisateur émission oyo. Merci na Winnie Larize Pelende, joint na ye, na réalisation émission Oyo. Merci na Claudine Larize Pelende, ozarabo na script ya émission. Nous surtout on a sous la coordination ya Mamari Naumbi Larize Pelende. Alors à chaque fois, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Taylor Vanda Mokomi, ni courbure, ni virage. Jalousie, likuna mutute, tukuna rondengwana. Est-ce que komi, c'est que bien, la femme à la compressor, kendama rondengwana. DJ Tchenga beaucoup la kai kofo autorité morale ba mongo nyos tu ya monde entier le sako ya mama metamu kendi la femme à la Range Rover comme ya balabala toujours attendez tokozwa beya bosoye tokozwa attendez. Merci na yo Tijo Lushombo, un prince à New York, ya Mama Franc. On est ensemble toujours. Vous comprenez? C'est que bien. Théonga Luchilamouina depuis Mada City, Moutou à longa chômage na Mada City. Seul Congolais au na Cape Town après Sarabatu Misala. 65% Congolais ça n'a pas naïe. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tikap topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment on a oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba que chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyoso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh sur le côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa, yokelanga
eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moment na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po bacheli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo
Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.